humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans un nouveau numéro sur Congo Winner Télévision. Kande Tolobaka Dida Lumumba Soka Bimi Sekaina Masolo Elengi Sekaina Masolo ya solo. Joyeux anniversaire Nanga Moko Adida Lumumba Balobi. Adida Lumumba lelo azongi na bébé abotami na lelo. Donc moi ba commentaire na bine ça la moi bien, moi ba joyeux anniversaire ceux qui vous souhaitez que ça la moi bien. Mon numéro pesa na moi MP ça moi Orange Man et ça la point moi bien pour Adida Lumumba pe a fêter bien talaka ka soka botami sikabalenge la kai. Donc mbote na bino balandi nyonso ya Congo Winner Télévision, pourquoi pas na babone nyonso ya Congo Winner Télévision et que ça la bien soko oza ko commenter ka soki pe ozo ko tsaka ba j'aime et ça la bien au tiki moi combo na yo wana pe moi o méritaka pe moi libanga na Congo Winner Télévision et que ça la elengi pe tanga di da le monde bazo tala ba commentaire ya ba abonné à Congo Winner. Moi bah joyeux anniversaire pe salaka moi lenge salaka moi gumoko boy. Donc merci na ba fan na biso toujours boza fidèle na Congo Winner Télévision nazo mona kaka boza ko continuer kaka ko s'abonner kaka tozo mataka obele ko mataka biso to lobaka kaka to tambola na bonzambe to tambola na bonzambe to tambola na nzambe pa pesa biso ba résultat ya kitoko. Donc mbote bonjour na yo Créopatre balobika nde balobaka Saraka Bunji moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na muselu likolo na ngobo comprendre. Donc to éviter ce qui to koloba nini pourquoi pas na yo balobi Costa Mayasi mwana mobala amema tirki na maboko mwana mobala kenda tirki na inane. Donc yende muta pesa mibale ebele guya ya tirki ebele baye bakanzela tirki te me Costa Mayas babiso ko lingo kota kaka na tirki ko kene musika te bengano ka Costa Mayas akolaktion lo lengeni no ko kotela. Sans oublier balobi mbote bonjour na yo balobi Fabrice Kabunji mwana mobala lengo tali mwana mobala lobi merci Seigneur tellement na mbalo komisi nzambe. Donc mbote na pourquoi pas balobi Hervé Luzolo balobi ba commentaire ya Hervé Luzolo zo sala radi de lenki azo sepela ko bele na musala di dans le monde azo sala kana Congo Winner. Donc elengi pourquoi pas mbote bonjour na yo balobi GB Nadia GB la balobi femme selon Jésus-Christ les colons nango mille esprit balobi moi si pembe moi ça mais la français na mon quoi toujours femme intelligente quoi. Donc moi ya ko lo ba belé zate parce que balobi moi na musala moi soyo asala ka musala na ye a respectaka éthique pe déontologie moi soyo mayele le ki ya le kana TVT pour lo babozoba tant azo lo bozo sentir que moi c'est intelligente nde mayele nde mutezolo ba. Pourquoi pas toi Samae Doxip Dadi alela bino forba gros bisous na bino balobi mbotama ya sika pona ye moko l'homme à la taille esadi dans le monde botami lelo balobi ke na minute on a la taraba pampex na omela ko bele ba bibero. Donc et ça la bien personne qui yopi oza wana fanito abonné à Congo Winner na commentaire moi joyeux anniversaire ya dit dans le monde ba ça la moi bien ceux qui pour monique joyeux anniversaire ko komeza passe moi un Orange Man pe ça la bien numéro ya ngwana ezalit ce que ça on peut que ça la moi bien talaka dit dans le monde ba kolobaka moi kombo politique a dit dans le monde ba boka yo et que ça la bien balobi joyeux anniversaire na nga moko nanu pour ça la moi bien de l'autre yé na moi actualité to betaka masolo le londe droit de réponse ya Ansi Luzolo les aliawa Ansi Luzolo manquement est commis trop na ba mero ba botabisu kota la maman pela kota la mama Kalunga baza ba mero ba botabisu il faut moi respect ça là tobeta masolo Ansi Luzolo soki a futi ba chronique fuati soka pesi mwa batu moko bo bale kaka na TV ba jar moko ke ba finga ka mama pela ba finga ka mama Kalunga. Donc lelo siko azo so ndé réponse c'est pas ya di dans le Lumumba pour buzobeleki ma va to kota wana biso tout oyebi makamini ne eleka na Congo to komi na problème ya carburant. Transport ekomi passe au tamboli na arrêt ozo tambola peno bi ke tikana ki nata victoire o tala na arrêt lokola batu bazela ba résultat examen d'état
comme on dirait bato bazo zela ba résultat ya examen l'état mais tozo e baté donc pona lo bango bien bozela nan pona mona mo buzoba yo bato apoto bo mona ka ndetika ke bino nde bosuki sa poto mona ba ansi luzolo ba komi koloba mo buzoba to lo belango nyoswa pona o mela mo champagne pour anniversaire na nganga mona o mi fêter moi champagne ça la moi bien talango bien moni e champagne énergie côté ce qu'on a loba ce qu'on a to sola non ngana bino nazo ebate na s'adresser na nani na ministre de transport ton chef de l'état biso tout oyebi lelo to comme na problème ya carburant to yebi ke na ba station nyonso ton ba charge ka ba essence na bango il faut ba réserve zala mais oya biso na République démocratique du Congo awa na Congo to souffra na nyonso to yeba que ce qui est censé zate na mboka yeba que souffrance ekoti penzale ko kote ya makasi awa na Congo lona ye pena na kanda ne na zolo ba pena na kanda na okipete po to so yeba te ba konzi ya Congo o to yeba te bo mema biso wapi bozo talaka ba poche na bino to bozo talaka mabungu na bino bozo na souci à peuple te so na comprendre bien toza na ba homme d'état te toza na ba coopéra toza na ba coopéra toza na ba homme d'état te toza na ba homme d'état te pour ceux qui toza ki na ba homme d'état tonga to comprendre to vota bino ati boya bokosa biso na ba loso bokosa biso na ba soki toloba na ba 5000 francs bokosa biso na ba polo ya mbalo tozoli bino maele donc oké kuna to pesio to tinyo na assemblée oké no ko sala vie na yo donc otali foyer na yo otali libota na yo 5 ans bozwaka une année ya récupération ya souffrance au monde na vie na yo deuxième année ya bandumba oyo kanaka falo zalaka na bango 3 ans obongisa mwasi na yo na bana na yo 4 ans famille na yo 5 ans oyo okabela biso peuple nayebi te bokomona biso imbécile to nani nayebi te banda bokota na assemblée wana nini boloba ya malonga pona peuple pona population eza na ba député misusu banda bavanda wana na parlement batikala kozala ta na motion moko te batikala kozala ta na motion moko te bandeko nazoyebisa bino Congo toyeba te tokende wapi nga na bimi kaka na tongo mpona ke victoire na moto tofuta 1500 2000 francs moto ekomi 4000 francs ma tete victoire ekomi 4000 francs lembati victoire ekomi 4000 francs aujourd'hui Sainte-Thérèse na moto tio comme victoire c'est 5000 francs 1 litre ya carburant 5500 place musu 7000 place musu 8000 mais tokende wapi souffrance ya carburant nde tokomi na passe ya carburant yeba ke transport so ekomi passe c'est que peuple congolais ko souffrir moi biloko ekote ezala te moi Seigneur mboko tokende wapi Jésus tozo kende wapi toko continuer kaka boeti suka wapi quand même non ku tolonga socialité tolonga te toganga toloba ke président sortant anyokola biso asala biso mabe mingi to qualifier na balolenge nyonso esengela efa to qualifier nani abenga Joseph Kabila Rwandete nani abenga Rwandete mutu nyonso abenga Joseph Kabila Rwandete nana insulta ye na lolenge nyonso te mais
je n'ai jamais vu président oyo alata silencieux lokola Joseph Kabila zate. Ofinga oloba. Aucun jour ya kolekala TV to atin à répondre non. Tobité. Maintenant tobimi na souffrance. Tozu mwana mboka. Je salue Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Papa, tolingaka mingi. Eza lokola mobali oyo abali mwasi abombaka comportement. Mais tanga tie na ndako akomo bomba mabe ya mwasi na mwasi alakisi manzaka pardon. Mais comme ina tamoko bena mobala habité, comment que nga na bomba mwasi nazo luka changer? Mwasi azo changer te. Mobala bi non? Na moninga moko na kokite, il faut na luka nani wa ko soutenir nga peut-être ya côté ya mwana mwasi. Oui, biso to parmi bato to vota Félix Antoine Tshisekedi président. Parce que to zalaka fier na ye, parce que to tali kaza mwana mboka ako comprendre parce que ya zalaki vrai combattant. To yebi avanda trop na Belgique. Ayebi kaza moko ya bato babuna bitumba o ba combattant pe Joseph Kabila pour lelo ye a remplacé o to satana qui même pas lelo nza betolobi kenza mais merci pour tindeli biso mosungi aya ko libérer biso na souffrance o eza lokola ba na Israël na kat na Égypte. Bana Israël ba bimi na Égypte ba koma ba kompembe na mai ba mituni ba bisi Moïse, pourquoi potiki biso to nyoko mana biso kaka? Ta la place au memi biso. To bua kama esu na ebale. Na musika kuna batayo ya nani? Ya Pharaon ezoya. Falo tika biso to vana na biso na Égypte Moïse. Allez-y comprendre. Il y a le logo dans le lobby. Et ça, c'est Bible. Et ça, c'est Bible. Tout s'adresse à la ministre Ayani. Il y a transport, ton âne. Est-ce que le ministre de transport a salaka lo lenge pena musala nenge salamaka? Est-ce qu'il y a magamboa? Est-ce que tu as la compagnie même il y a pétrole? Tu as la Congolais qui a souffert. Tu as la place Congolais comme. Au communaré. Demi-terrain na demi-terrain. Au communaré, au tali population. Au lobby population, bazo c'est la résultat examen d'état. To bazo c'est la transport. Aucun na ba station. Ngaso na lo balikambu na zakana be preuve hein. Adila le mumba lo ba pa pambati. Boza na pose preuve. Bozo yango. Adila le mumba lo ba pa pambati. Je vous dis na tamboli na outi victoire na habité oh il faut na tala na ba image na zwango ba station plein na ba chauffeur ba komo la na bango a habité ko zo essence to rozwati. Ozotala ba cambiste wana ba komi ko somba ba essence na ba 25 litres soki litre peut-être kuna na station ba hote kango 2500 ya sombi kuna ngo na 3000 na bidon na ye to 4000 et comme nango et ça c'est comme oteka na cop pesa e pesa melayo soko pesa le côté likolo c'est ko zo pesa onste mituke tanami donc banda victoire na komi limete na ke matete na ke lemba na ke njilo zo mona ke station place yate et komi pende bitumba. Mais a dit le mumba lo ba bongo tse. Nazo l'accepte no ba extrait. Ngaza ki na kala moto. Nazo soka ba image. Botala na ba station ndenge batu batondi. Ba mituke la nami occasion nga embouteillage mais embouteillage de station ndenge mutesali embouteillage. Pour ça c'est até. Jusqu'au biso ba mituka na biso to sala ke. Sala kana ba 1 litre, ba 3 litres.
Si on coûte la seconde, le carburant, il y a combien? Il y a 7000 francs. 1 litre, 7000. Pour y a transport combien? Biso to bima to bika nena ke aller retour na victoire tina zo nganda kutansu na koza na 4000 francs. Mais comme il peut bimo que ne victoire au zonga. Ya so za tana $10 te se ke rola na obeta pena makolo obi rola na replace OK. Goloba mingi mbanga passe. On se retrouve après ceci. Merci Wanezala qui réalisation Yemoko a dit dans le monde ballon à la taille S. J'espère que Tolandi ba élément nyonso. Bo moni binomoko. C'est dit dans Zoloba. Biso tu bi Congo la biso message na biso ba embouteillage. Prince tikali vide. Pour mi tuka nyonso et quand même na station. Mi tuka nyonso quand même na station. Nana côté que le essence. Na ba station sans ate. Dans ba station msusu vide. Ba station msusu vide. Yama mosoni. Président Fachi, to pesio confiance. Peuple congolais ba pesio confiance. Pesa biso résultat bien. Na 2023 oto ane na posa ba kabiliste nyoso bazana balongwa. Onga masa Fachi to nyoko mane na Belgique, onga masa Kingani to nyoko. Non. Mboko fonctionnera bongo te. Tu peux imaginer bo kanga batu bo yiba mbongo na bijamboka. Comment kia muto yiba mbongo na mboka eleki même bijamboka. Mbongo ale uta wapi? Ba bomba ango wapi? Non ba yiba ba 1000 te, ba yiba aka ba million. Ba yiba aka ba million. Okena ba fait fond kuna, ba kimbateka suka banjil brasserie suka, da ba ki sensu. Au monde des peuples congolais zo souffrir. Député to vota za la ki sensu. Mais ça suna ki sensu te. Et donc comme ça ngaka na Congo, ce to sala ba analyse au monde bena ki parquet ya matete eza limité. Commune makala et na Selemba. Puis eza na makala Congo. Aéroport Angile eza na Nchele. Congo Congo mbogelengi. Congo mbogelengi. Député ba voter na kisensu azala mwana kisensu. Azala mwana matete. Azala mwana njili. Député tant ba voter ye akomozwa mbongo. Akomi mwana Gombe. Akomi mwana ma campagne. Bongo ba yo ba votayo. Po yo zala molobel na bango. Comment que yo ba voter na Kimbantseke ba voter na Masina okomi na Gombe. Ndenge nini koyeba souffrance ya peuple ba votayo po lelo yo koma place yo vandi. Vous pouvez imaginer. Tout ça on ba analyse ba bloko wana. To mekana un peu ko ça la analyse ba bloko wana. Tout tikako. Tout tika ba jona. Bino peuple.
ata souffrance eleki. Comment qu'il y a ba ya kosa na sakombe alos? Comment qu'il y a ba ya kosa na 5000 francs? Comment qu'il y a ba ya kosa na polo? Quelle que soit souffrance. Mais toyebi mboko Congo et bonga. Toyebi que mboko Congo to se retrouver. Ndambatika ba na été. Mais président Fati, comme conseil gratuit. Tozomona. IGF fait ça, là. Mais tant bokangi muto ayibimbong. Ya mboka ya bija mboka ayibi yango. Bokote na makala. Mais est-ce que azongisi to benga onikop pour munyo za komino signer ayibi ka okanga mele makala ba okatela prison ko bima mais aotika na mboko ne tomona comme na koloba ke totika ndetika toyoka ba bija mbongo ebima Vital Kamerhe na mundele na yo bokanga ya kota makala bima mais azongeli kaka azongeli ni kaka pembe na mokonzi elie mokonzi elie ye wana ezalaki analyse par rapport ya batransport oyo ezoleka makambo ezoleka na mboka na biso Congo tobenga Congo ni Zaire po biso to bana Zaire biso to bana Congo te biso to bana Zaire biso to ba Zaire solo to ba Congolais te biso to ba Zaire solo kolanda dila lumumba te tant on a l'homme à la taille S mona mbala ngwa ya mnene te mekeba doyen moi bano ba bima na ba TV biso to bandi ba TV ba 97 biso bandi TV na ba 97 osela ba cassette a minene bano ba ya na mike ba sepela parce que mundela facilité batu delo ba cameraman ba komebele ba monteur ba komebele ba réalisateur ba komebele po mundela salili biso ba DSLR ba nini et puis si mutu nyoso musala mais buke ba doyen ba ali respect ano temps biso to sala bino bo tanga na mais ko to tika ba mbanga nazongi siko to koti na mo lisolo ya Hans Luzolo zano na mela onano champagne pour l'anniversaire na ngai champagne yango tant so occasion de na okosa yango na omela po oyo champagne oyo euti poto pa ye moko mère de mère Sarah Kabunji moi ça leki di boke moi ça leki ngolo na musielu moi ça leki ngolo na mwindo abino moi na ngadi da ko vanda boite adila Lumumba joa moi $200 na tindeli wana sombelanga champagne nazala poso sombelanga bilo mususte yango na la timère merci pour na $200 otindele ngai yango $200 esali makambo yango esali kena mela champagne merci mère merci père pour Adida Lumumba toujours azara yabino na Congo winner Adida Lumumba za pena général colonel nyonso cour suprême muta simbi Congo winner babité Adida Lumumba abunda trop joa moi $200 asi luzolo yoso tindela muta ta €100 na zongelo nani na ba lelo na ilinde Hans Luzolo ma même pela muninga na oti chez nous les batete là tout ça ba blague ti ngana mwana ya mama impela pour te dire ne pensez pas tout se plaindre la comédie non tout se plaindre la chanson Hans Luzolo total la pena yona nga to telema tozo ba photo na biso ya kibo bébé to peut-être ya kibo jeunesse na biso ti to kola to ke banchik tozo la ngana tia na zo pe ya yona tia Hans Luzolo a vilain je te dis vrai a vilain ngana l'homme à la taille S na longo la penda bilambo tal okangila bilamba Hans Luzolo est le roté yo ke no finga mama pelo ko finga mama Kalunga siko tango zo finga ozwani ba pesa gaz to ba pesa yoni il faut du respect quand même baba ninga na hote
soko kangisi batu na yo balekaka na TV bafingaka mama epela keba. Asi lusolo yebi mama epela très bien. Oyebi mama epela très bien. Il fallait quitter na kino finga ya en face. Pourquoi ko finga na poto? Nana ebite ke moi sinde mtabala. Moi sa bala yo kita na kinya oya nana mona te na boîte na ba chéri. Nana mona na boîte na basi. Et là on dit les araki ozope moi si d'abord kitane na kini bo sa parcours. Moi je croyais peut-être que Olinga Donabeja. J'aurais moi sans raison Donabeja tenga na talier penabo. Tant au finga mama kalunga zelo mabe. Na imbécile mo raou excusez nga imbécile mo to na teva to ba ke yale ki mama kalunga na kitoko ze imbécile mama kalunga oboko la yo jeune. O leki na émission ça bizarre, o latino bien té, o na forme bien té, et longia mabe ba pesi yo soki mo $5, o le kofinga mama kalunga. Mama kalunga muninga na mama kalunga a zoyo a bokolo lelo a bokolo tilobi tioko kufa. Mama kalunga wa bokolo kaka. Mama kalunga wa bokolo kaka. O toza la batu, ko toza mikolo quand même. Eh. Asi yo zo le kozo tala ans. Yo kana epsayo. Ne pensez pas que peut-être tant sous bofing à maman kalunga na mame pela yo na la richesse. C'est que bo so abuse. Té. Bo sa l'erreur. Yaya. Bo ko sana. Tala ne poto zindi sibino. Tande mo kundami. Oye a kutu mta pesi yo mo chance à vie. Eza wata. Moi ba danse na obinyo wana na danseuse wana sali o moko okepo ozina ozala ressuscité. Eh, to tanga ba Jérémie, to tanga ba exaucé, to tanga ba Ida, to tanga yo ans. Oh, yo ba yamba ba tuna yo oyebi Jérémie, o wanga nati. Mais yo pena to botamboli ba obenga, ote ba obenga Jérémie. Yo bi gaz Jérémie azala na Congo. To yebi exaucé même. Moi na mama Kalunga. O tellement na été ans kolako yaya yo kasi bezo zo luka ya kufinga o sa pertit mama epela banda ngadia tilelo mera atika la ko silati azaka ke pela ko tika la ka ke pela pe apela kaka. Fais gaffe. Chez nous, les batetés là, tout ça, la blague, au finger, on a réponse. Que ma fumbe, que ba. Eh. Ya biso bilambe banda ba papa wemba. Yo tellement mama pela, hein? Mama pela leki on a âge, a maman abotio. A leki on a olata. A leki on a bozui. Yo kazi pote paradis, musani yo salara na paradis. Yo ko kepe bo tant so salare pas moi na munele moko bo sur la basane. Oh. Mais il faut pas ça rançonner. Merci, il faut pas ça igouer de la forêt. Merci. Pota tindika kal. Oh. So yeba di da lumumba te hein. Que n'est pas wata. Tuna e ninelo kemba. Tuna e priska o kemba. Ba yebisa yo. Bilom teze ya kolobate. Siko tuna siko yo ninelo kemba benga siko tuna eke adida lumumba za nanye pana yo. Bilom teze ya kolobate keba. Ya omona ke adida lumumba tanga olekana ekamba baspe obomonaka. Ngana journaliste ote naza mutu moko tseboye o akelelaka ye TV po aluka. Te. Keba. Total rappel ba réalité à vie en mode. Total la réalité à vie. Et là on y a malonga yo so kota magazo so mate logo à 1000 €, pantalon 1000 €. To so mata chemise à 500 €. Oh, c'est pas moi ça la ronyo so kuna na poto. Moi ça la ronyo so yoko finga mama pepe. Maman aboti biso mama bane belé. So kaza lesbienne c'est que biso mo bana to yebi. Oh, ta ba ans misus. Peto na ok biso na avertir yo. Omani bato zo futa mbongo. Ozo benga. Po ba finga kama mepela. To ba finga kama mama Kalunga. Ase ezala risque na bato ozo tinda. Omani guerre yo sala.
un vrai homme. Tant qu'on soit en moi, ça soit en moi, c'était. Non, il est sur place. Net ba dit dans le monde chez nous, les batétés là. Nga soit en ratin. Nga soit en lo banon lobi un mot, deux mots, na monio baxi mususu c'est que na ola to na nzoto. Moi je vis comme ça. Moi je vis comme ça. Ya on a que tant dans ça la sport na passage na nga ya orange, ya noir. Na boya passage à noir parce que na désordre. Tant na go passer marron, na ina passer na noir na boya. Là na mukeo. Bato ba finga wana. Tant su ba finga na internet hein. To kutana na bango. To akutana to na mame pela to na mama kalunga ba finga en face. Internet c'est quoi sa binoté? Ansi luzolo, internet c'est quoi sa binoté? Yaya sepelo ke nona poto ya pasi. Ano bana ar. Pe sepela. Moi sa pota bala yo. Ba di da lumumbo yo. Se ba zo basi na poto. Ezana moi si mo ta boya di da lumumbo. Na aspect partout. Na beauté, na taille, na nzota bilamba, na mutu. Moi ça lingara mobali, faut mobali azala intelligent. Ngasu na zakil moi si. Na yebika oyoza. Je pense pas. Je pense pas. Ah mais il était. J'ai compris que il y a un qui est artiste et comédien. Il y a beaucoup, la plupart d'artistes congolais mingi batangati. C'est pour cela que Pessara merci. Na papa na biso Elombe. Na papa na biso ba Caleb. Na papa na biso ba Massas. O ba pesa bino valeur. Ozuba Sila. Ozuba Pechanga. Ozuba Belleville. O sentir artiste mon mémoire et ça là. Mais bah ansi le zolotin. Comment que yo discuter au son na bana basi? En plus au son na bango na musika. Ozala ki oloba ke lorote oke na poto. Oyebi ki akoto ba simangati un peu ba journaliste na pesi bino matière. N'importe quoi. Toke bisio. Eza mba suka na yo. Ans. Nga na comprendre yo o luka moi buzz. Mais amba suka na yo. Ceux qui ton yo kyo lisusu. Na kombo ya mamepela. Soki na yo kyo na kombo mamepela. To ya mama Kalunga. Ngani na kwa charger na yo. Na quoi charger na yo? Chaque jour, na bana ko sala ka be émission ka po na yo. Na changer ta sujet te kaka po na yo. Yo ki no finga mama. Oh, nga finga na tata me ko finga mama te. Ko sa jeter. Maman me manga 9 mois na libumu. Oya riska liwa. Lelo di na lumumba za en vie. Yo le kana tevo ke no finga ye ansi luzolo. Toi tu te prends qui? Tu te prends qui? Hein? Posa na mukila neza nani? Paul lelo yo anzolo ba neza nani? Maman abota yo na so zaki na posa robota te me abwaka yo Alexo ata na maya kalamu. Yo bi souffrance yo mona na vie Paul lelo yo bima. Tango zo finga mama pelo zo finga mama Kalunga se ko finga mama aboti yo. Se ko finga batata mwasi na yo, se ko zo finga mama leki na yo. Essaye un peu de réfléchir. Tango fingi mama muninga se ko fingi pe mama na yo o abota yo. Se ko fingi pe mama abota yo. Se ko fingi pe mama abota yo.
Mais na moi, on est intelligent comme ça, ma ramboanata. Hein, mon frère? Non, pas ce conseil. Parce que ça bateau aux autres na rabale kana ba internet ba finga mama epela. Gero bobandana mama Kalunga. Mutazala zati. Mais mama Kalunga muninga no te. Na ba mama na mibale muninga no azati. Na ba mama na mibale muninga no azati. Il faut eba hango. Neti mutu lokwa nga adida lumumba so naza ko s'adresser na yo na luka buzz na ni po yo mona nde ozano sila. Ponde ozano sila. We lorote? Nga pona luka buzz na mutu mo fona finga ba Jérémy, na finga ba Exaucé. Po na minute na Congo ne bango ne bakangi. Fona finga ba Tanti Linda. Fona finga ba Nada. Na finga yo par rapport à nani? To par rapport à nini? Donc, yo mo na oser lorote rapena que faut lorote plus lorote moins lorote est égal à lorote. Na on fingo par rapport à nini? Mais on a comprendre yo. Au looking de buzz pour la muka, et puis que kuna pote za cimetière à artiste. Pote za cimetière à artiste. Eh, taba ansilozolo. Réfléchir quoi? Na bato ba Hollande, on a landio parce que au touché ba maman. Maman pila. Oza lelo so guerre bimia ba bi ke muntu na muntu azonga na mboka na ba en place a uta. Eh. Ngana ozala maman pila otangala mu Congo. Biso wana tozo kende. Soki to ke loja, soki to kende katakokombe, soki to kende uvungu, soki to kende wapi. Mwana zanga respect zo finga ba mama ya baninga na ye. Tango yo finga mama baninga to s'adresser ce qu'on a maman abota yo, au sentir comment? Oyo kasko ba finga mama na yo. Yo lo banini. Tala ki impolitesse. Fais gaffe. OK? Vanda na poto na yo, ndenge vandi wana. Merci na mwasi na yo abala yo. Merci na ndenge kota ki Mario na poto. Merci pour botter la biso ndoi ya mama Kalunga. Oyo finga kazelongi mabe to ndimi azelongi mabe. Biso to kanisa ki azelongi mabe yango mama Kalunga merci mama na ba réflexion na yo. Ba ba finga ka batu bazanga ko bota bandoi ya bano ba finga kati. Pour yo moko luka to kota na ba foyer, mais tant to kota na ba foyer, photo tala. Tozo ba photo skoto bimisa. Siko na osangisa photo ya mwana na photo mama Kalunga. Omona pena ko bota ndoi. Tatoke ba to sala ka bablo mo boebiso mo to e ba eloni to sala ansilozola. Ansilozolo to sala. O sala eloko malonga te. Eloko sala na théâtre. Ezaka ndongo sala ba aventure na ba français wana. Mais en soi en réalité, ozana art na mutu na. Elo babengi art wana ngote. Biloko sala kana de salama nango déjà. Salama nango. To peso pena rôle moko boye o jouer pena ya responsable. Français solo na munoko, parole solo na munoko. Longo la comédie. En sokorate. Bato ba benga ko na ba film ezaka ba benga ko ba eda ko par rapport que na ba biloko no salaka. Takutu ba ko menanga ba souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Olingo beta no ka mutu mabaku kaka. Anniversaire muninga ta yo moko. Allô? Joyeux. Merci. Nazo yebisa. En tout cas. Message à minuit.
Chacha. Oui. Oui, parce en direct na Congo Winner Télévision, on a l'émission Benginga na Yambio pour souhaiter ma joyeux anniversaire. Nazo ebisa. C'était papa. Allez, parle avec moi. Chante à haute voix, non? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Dida. Joyeux anniversaire. Waouh, merci, 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 ma fille. Merci. Écoutez, tout le monde dit merci, merci. En plus, notre vidéo, il y a joyeux anniversaire au Tchèque na statut. Kitoko yo wapi nazozela. Merci. Bye. Bye. Toujours dit dans le monde belenge yo wapi bozo mona rande bazo bana bazo ko souhaitera tata na bango joyeux anniversaire. En direct. Ans. Comme raté. Na Kebisio pour la dernière fois. Soko ça la buzz na yo na maram na yo. Ça la buzz na makambo na yo. Komeka suko tanga komba mame pelate. Komeka suko tanga komba mame pelate. Pe komeka suko tanga komba mama kalunga te. Luka baninga na mimbali. Obo sala na bango théâtre. Bo pota na bino mibali. Yo mbali ozo ki matrol na bana basi. Pe bana basi on baba ninga na oti. Ba mikolo no ko ba na lelo ti lobi. Pote ko sa ote, pote ya paradis te. So te fou un peu comme on appelle dit d'apeine 2 semaines ou 3 semaines au moni épée. Yo mon apotoni. Taba ansi luzol. Na bato zo tina ba ole kana te ba finga ka mame pela ba na salité ba na kele. Ba na bizarre. O tale long ya mona mbana ngo azo finga utu mama kalunga. E long loko poso kuta za no bien te. Na la na ba réseaux sociaux na kizenga o ba na koloba te. O mama kalunga a oboko la edo aleke na ko bana lelo ti lobi. Soki yo mwasi no abala na poto c'est que mama kalunga pa bala mobile na équipé o wapi. O sala kana bolingo ko banga na poto net biso na Congo anga na ko papola mwasi na bete pende na lingi. Mais yo sikoyo beta mwasi no na poto batala yo. Beta mwasi no na poto to kamena ke ansi luzola beti mwasi. So se retrouver en akinité na li papa na la gomme. Mwasi mtabala ot na ebiti. Taba ansi luzola. Na poto pe musala bosala ke bana rate. Bana rate. Bola sa pe misala bosala bo kimaka na nzela théâtre. O la la pongyo la mugi mwasa la mugi 5h 4h ko lukela wa ye apesi mbongo lie. Na bino pe basi a poto ngo pe lisusu. Baso babala ka mi ba na poto so tali bilongi na ba bazala ka bien te. Basi babala mi ba na poto bazala ka mabe. Kwa yebi ke mbabenga na bango yete tika na zona ngata na die mina na mbongo na bana na ngai to zala kata abota ni ngata ta abota bana bilongi mabe to bota kaka. Merci, j'espère que Nasuki Nangaya parce que eza mo ba buzo ba mo to nito recadrer na no mo ba bêtise ezo le kana artiste comédien ba e ba ko respecter to sangana ka biso nyonso na monde théâtre biso nyonso to age moroti. Ba mama bazali ba papa bazali ba leki bazali. Il faut moi respect. Minimum un respect en essayant moi bien protocole. Faut to respecter même ba kolo, to respecter ka. Quel que soit yo banda théâtre so liboso so ya mkodo swanga la parala tango ya yesi maseka ya na yo. Faut respect ça là. Merci na yo. Merci na yo. Continue kaka. To suki sa yo mabe. Merci, j'espère que dit le monde comme na suka l'homme à la taille. Est mon mbali nzoto boya ke la mbate oyeli style américain azali fashion azali. Oh ya ba arabe azali donc au sentir kaka spo sentir boto sentir que mon mbala azali. Mon mbala ebo lobelengi. Ba biso toza pena ba idole ya ba papi mboma ba dida lumumbo. Toza pena ba idole ba Eriki Chiswaka. Toza pena ba idole pena tali Stéphane Balamwange.
Zo comprendre. Olandi pe na mwa kuze lobela Dida Lumumba, so olandi penda a copia penda mwa mukie jebe, po jebe nde muta yebi penda déontologie ya monde journalisme. Et belé kutu ba monta eku ba remplaça, mais ba yebi na bango etikite. Siko ba Dida Lumumba oyo atangane na ifasi kite. C'est maintenant si moko boye atangane na inate. Mais au senti tanga oloba senti ke mobala zoloba tanga oloba pena omona pena idole na eza na ngona dia GB donc na dia GB zoloba senti pena ge muto pena yebi pena itik da aibi pena itik pe déontologie et loko azo sala. Moi ça me met la français quand elle parle tu te sens pena que femme selon Jésus Nico na ngomi l'esprit. Je te salue, gros bisous à toi mamie. Mama Sarah Kabundi balobi mwasa leki ngolo na mwindo mwasa leki ngolo na musielo ba gros bisous na merci mère nazo ki moi $200 na ngotindele ngana mela moi champagne donc esalinga moi elengi nazo mela nga pe champagne na nga yango nazo continuer ka komela ka na cadre ka ya joyeux anniversaire donc merci na bino nyoso balandi nyoso ya Congo Winner boyebi ka Dida Lumumba soka leki na émission ba kanda bo seke eloko mongo bo salami na Congo seke simbité Dida Lumumba finga ratia lo ba pe mabe ya mutute mais fondé to recadrer na bay o nyoso ba tamula na ki impolitesse to zongi sabango maman abotio azamuni tala éducation za ka te pour respecter maman il faut maman abotio maman muninga za maman donc faut respecter maman muninga. Pondenga boti mwana na eta musu mwana ena na lekio na âge a lekio na nyonso mozo finga mama muninga mwana ko sepela te ye ansiluzo lo tanga zo finga mama baninga so ba fingi mama na ya ko sepela te a raisonner place a uta azo siko ki kala na ye to tia yango to tia pena ki kala ya mama kalunga to tia ki kala ya epela là ça comprendre que tenga mona mi finga nanga oh na ko comprendre be que mbongo pe bongsa na ngo mutu. Babiso nyoso to salela ba toilette oyo ezalaka ke bozwi pena libaya botie okiti tango okita pena otengami mwa mopanzi po yebi ke soki mati ezongi nana salela ngoti ba Dida Lumumba sikoyo basalela ngo trote po bakola na ba famille otali Dida Lumumba lobi pena l'homme à la taille aza muta osakana ete zo comprendre keba Keba. Merci na yo Costa Mayasi motamema Turki na maboko donc bambote na yo place ozali Dida Lumumba zaka kozela ka se kozela ka kole yaka me Dida Lumumba tala tuni muto l'autre là tuni eke ndenge nini kole Dida Lumumba et ya quitté moi to tanga pe kombo ya kole yaki na maboko muto ezate bo comprendre garage. Merci Hervé Luzolo donc bambote na bino pourquoi pas ceux qui natali na ngambo na tali bona lobi na Monica na ngambo wana na moni ndeti kaka. Fabrice Kabunda lobi a Dida Lumumba kubanga te na anniversaire no na hotela yo babi kuna na France pe Orange Man ezaka nango ndenge yaya de moi sali yaya de moi Rami bamote na yo balobi ye moko mulubi ya mulubi na dini mulubi na sentir tolo basuni parce que on presque tout le bignos. Dida Lumumba. Na voici cette émission pour être 5 ans mais la champagne à $200 et où t'es pas mère de mère, hein? Maman Sarah Kabundi. Ba du aboye ba jwa wapi. Na chaîne nini ba tinde la penda, hein? Moi cordon moko boy ba tinde le penda ndeti kaka $200 sombaka champagne. Alu coûter. Ça l'a goût ba futa bango ya malonga te. Oza kuna ba chaîne musupe no sala pena boy po ba futo mbongo no bazela babi okokisa nanu ba émission to pesa kio ozela to futo le 5 zela to futo le 10 nana ngo futa mutu mwana ne kokite de ya batindele mbongo nil par ailleurs sur na Congo Winner te $200 en dehors à salaire ya Dida Lumumba melila en champagne. Que Dieu vous bénisse tikanza bapambola bino. Soka zongi te tozalaka trop betra masolo yanga bandeko yanga ba fidèle ya Congo Winner to continuer ko s'abonner bye.
pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutoumé Kwana. Yamana Moutoumé Kwana.